Mbote ya nyamile jele te fa mafuta sika nzamba mona papa mbolela ngai bino ezali nga bino la grande dame avec un grand G bande wakana cadre actualité to di sulu na sangwa mawa epesi pasi Londres nde bande ko mikolo bibembe nde bibembe bat ba kufa tellement mingi na mboko tozali kaka te partout et pourquoi on a aussi l'émission oyo bande ko c'est vrai to bi ke to kufa na biso liwe nzela motu nyonso mais aja kokufa ya kokufa ezali nzambe ntango akelaka moto atinda moto na mokili atinda moto na ntina atina akelaka moto na plaisir te atinda mpe moto na mokili na plaisir te. L'homme a un objectif à atteindre sous le soleil et il faut akufa à un certain âge, c'est vrai biso nyonso esengi tobengami tokufa na mbula moko te mais moto quand même soye na mokili il faut asa vie abota anona amona bakoko baka exceptionnel ekozala ya bato peut-être nzambe atinda ye mission na ye ntango mosusu na 30 ans fois zonga n'est pas père 50 ans et consort mais ya mawana ya pasi ezaki bandeko constat ezaki lelo bato bakokufa tellement tôt avant nanu tolobela makambo bato bakokufa to toye na sango ya mawa kobeta liselo ya ndeko na biso bozomona na miniature na nkombo ya Dolax. C'est bien aimé liwa na ye et choqué mutu nyonso wa ebaki. Un homme de bien, un frère très gentil. Azala bien na bato. Un homme de paix. Ndeko akufi ndenge nini. Ndeko oyo azalaki bien abilité. Asololi na bato normal, azalaki bien, alali retard. Vers 1h azali na salon quelque part de coiffure. Bino bobika mboka ngwa bapoto ndenge ezalaka, mboka ba stress. Les gens préfèrent des fois baki assez défoulé. Alexandre Ngonga moko boye, Ngonga quelque part, et pas massa moko puis après. Quand les bateaux expliquer que non, bah, 1h, on a coûté avant ça le kangama. Bah, on discuter avec un ami là, discussion moya normale. Quand des alara, discussion, tu discuter sur match, football, na, bah, ma missus. Ah, yo, alonga kuna, tika makele, tu parles trop, bah, blo, moi, bon, et puis après, zongi nendako. Nandako pétant à zongi, à côté, bah, noko missus, bah, zagi, on a bah, sola, na, bango. Parce que il y avait aussi il y avait une personne où abandonné au foot la nanda kunaï basoli na bango de kwana apparemment bané olamba na écoute et faute de temps na on s'appelle émission à pied levé tozali na moi ba image ya matanga ndenge bato bazo expliquer comment les choses se déroulaient donc ngana o relater bino ndeko wana bané olamba et puis basololi na bango ti ba 3 heures. Après, il y a tchaki mutu na canapé. Ache coussin, ache mutu na canapé, à se reposer na ya lali. Et à un moment, ça va sentir que non, pendant un temps, et moi, et sangi kota ki kimia, pour mutu bo wando sola na ya olamba osa musala, et senga pe mutu mo tenir yo compagnie ndenge zala kaka mais sentir que non, ah, ma sonde azolo basute, ayo yuma yo lamuka yo, lamuka yuma, yuma olamuka te. Oh, mais yo nde nini, oh. A sentir peut-être que non, on dirait mon boulot quoi. Oh, assez bien la moto, on dit oh, moi ça on met pio. Ah ben, oh, mais ouais, normal, c'est qu'il y a un petit souci. Donc notre frère avait fait une crise. De on a vu peu bon, comme il y a une épée il y a first aid té. First aid des alliés, bah bien on est premier soin. Voilà. Moi, Babylone a co-réanimé moto, tout ça. Il est obligé d'appeler l'ambulance. Ah bien non, j'ai un ami ici, tout ça qui bien te sur mais puis et un moment dans mon silence côté na simbi mais c'est comme s'il y a un souci parce que azo répondre était ambulance tant ambulance ba meki ko simba ba réanimer ba sala ba bisimo désolé il est déjà parti bande onangai liwa ya boy vraiment tabino moko siko elo ozo pesa passe ezabota ndeko botala nano ndeko modèle azali est-ce que ses frères avaient 40 ans hein ou plus. Je ne crois pas. Bandeko, vraiment. Eko continue boyete. Ya on a yaki bandeko na pesa toli, na pesa conseil. Il y a quelques jours passés Nathalie na ndeko moi ça sala ki émission likoloka ba mamonde bat baso kufa. Il y a même pas une semaine na YouTube. Un frère, un jeune homme. Aza ekutu leki par rapport à ndeko. Ba influencer, ba TikToker kaka influenceur bien que je ne le connais pas. Un très bel homme, hein? Mbinga ya mobali.
mwana mobali muke mwana muke aobina bina nende ezaka bona siko baotia ba image ba video na ye comment est-ce que mo ando sala mo ba délire na TikTok ndeko wana kufika aboye na monde ba commentaire ba komi non la mort c'est normal ezaka ande parce que quand la réseaux sociaux ezalaka te yango lelo to mona ngo neti ke non ezaba makambo sika les gens mouraient déjà les gens mouraient oui mais les jeunes ne mouraient pas comme ça. Ou bien peut-être les jeunes ne mouraient pas comme ça. Attention aux réseaux sociaux à l'arte bandeko. Na Afrique on a tokola tozana na ba quartier. Bino bono mona bibemba ba jeune pamba pamba. Kende komo ba vingtaine d'âge ba trentaine d'âge akufi. To chaque mois na quartier na bino boko lela bibemba ba jeune bino bomona biloko wana. Ngana mona ngote. Ngana okola nanga na longo Afrique. J'avais 16 ans. Et ça fait plus de 22 ans. Depuis que j'ai quitté la RDC. Depuis que moi nanangati na koli wana na tikala ko mona nangate na bossa nakate na ebi ndeko mo akufaka tozana ne ba promotion mo meya ko zazara ya nanga ba bomara ba liaka ye no bobi ba matango ba bibembo ba bomara ba to ndenge ezala mystique. Je crois il a fait dans les plus ou moins 14 ans. À part ye camarade ya grand frère na biso mo akufaka ba gena au sola no océan. Ko sukola no océan. Parce que moi je suis du bas Congo na mwana bakenda na ba grand frère nanga bakei ba famille na ba rompé na ba kindoki mingi atikala na mai. Il avait moins de 16 ans comme ça. Donc ba bibembo nga na mona na bo mwana ya ba jeune bakufa eza kotanga na limite ata 5 koka. Au mona mwana mo ba moke à 10 ans kufi en tout cas c'était un peu rare. Loba peut-être mwana mo azali na maladie abota na ba maladie tout ça ka boye. Oh bibembe na ba quartier non. So eza so ki ebembe ono bato bakufeli ezaki mingi okao tata na bango koko na bango mama na bango donc mutu moko basi abota 6 ans ko bota akoli comme si tamutu ko simba bakoko akufi parce que na logique eza bana nefo bakunda baboti. Est-ce que vous trouvez normal baboti bakunda bana mutu oloba que non ezalaka déjà bandaka ma attendez on est où là ba mama na batata bakunda bano bango baboti exista wapi ezalaka te ezalate. Mais c'est ce que nous vivons actuellement. Lelo o nde makamto bika yangwana. Baboti bakunda bana na place bana bakunda baboti. Ezalaka te. Muteur lo bageno te ezala na obana kala pona non rien à voir avec les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, to le but que ba jeune ba kufa raté non. Mais ça ba blo mo za ba kamo exceptionnel. Lelo e komi donc mikolo nyonso. Surtout dans les réseaux sociaux beaucoup to ka ba publier, Facebook ba publier bana mike dans des vingtaines d'âge, trentaine d'âge, oka abotité, muso atiki mwana moko, atika la kutu kobala te, na asenter na kibo jeunesse, te bachaka ezemi na bo mwana, atiki mwana na 5. Mais c'est quoi ça? Bandeko. Yango moni, nde biso to message opesa basa, on peut opesa conseil. J'avais quelques conseils à donner en disant ceci. Yaliboso, c'est vrai liwa et anzela mututu. Bon, quand on a besoin de faire boy, aïe ba quitter, andi ma ipete ka okufa. Maman, papa, na souhaité te, ou éviter après quelques minutes le okomela. Donc, il faut ba komi lengele, ozala après n'importe quand. Liwe koya et memio. Et to lo ba na bande ko chaque fois to sala ba émission sur la mort et après la mort il y a une vie. Mutako saote. Et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sous le soleil. Distraction est tellement trop. Loyenge est tellement trop. Bah mais n'importe quoi, n'importe comment, en se livrant, en faisant. Donc, en fait, c'est compliqué. Oh, ça là, bah, tu peux pas commettre tellement, bah, erreur rebelle. Ou ils ont précipité, bah, parce que ce botalita, on s'en bakeli mokili. Moutabanda vivre, tina ba 900 ans, 1000 ans. Tant les somme koti, ndeliwe kotaki. Bah, kufa. Et malgré les ouais kota qui bat revivre même longtemps, 400 ans, 500 ans, bat revivre. Nicolas Mouto comment comment réduit à cause de l'isumu. L'homme nzamba ko kata Nicolas Mouto ça 20 ans. Mais ça 20 ans combien de personnes va kokisa ngo. Oui pourquoi? Ma bezo s'accroître. Et le mois na ça 20 kita. Na époque à Moïse alobi
mikolo na biso na mokili eza ya kotanga 70 ans. Pour les plus robustes, 80 ans. Et lelo bomoni lelo kututé na ba un certain temps na ba période moko bazaki oka na facilité ko sa bambula wana. Mais le roma rare, le roma rare. Pourquoi? Masumu réduisera mikolo ya muto na sena moi bande ko so tangi Bible au mona mamona zo biso le péché et réduisera ba dire à vie à muto na sena moi. Et on a conseillé bande on a vous disant faites les bien, hein? Faites les bien. Boye banzambe et bobanga nzambe et obatela bino. Crainte nzambe et batela muto et prolongera vie à muto. Lorsqu'on ne craint pas Dieu, tu es exposé. N'importe quel Satan va battre à quoi il soit. Parce que ça a protection. Et beaucoup ne savent pas ça. Bandeko, génération où il y a vitesse, il y a Android. Quand il y a une génération sacrifiée, bato bazoko se livrer dans n'importe quoi. Bato balinga à tout prix ba gagner vie. Bato baza prendre n'importe quoi pour mbongo, pour la notoriété, pour le succès, pour la réussite. Tout ce que nous connaissons. Et les autres, ils ne sont pas mabe. Tout le monde y a un qui cite. C'est juste moi pour nous rebooster. Parce que Babilo Koane, Babilo Nzambo interdire. Pas au pays qui s'abattent. Pourquoi? Parce que vous entrez en contact avec des entités, des esprits. Oh, maîtriser, oh, yébiter. Et lobby, après avoir servi, bah, réclamer parce qu'il faut servir. Bango. Les losos beaucoup dans le monde des réseaux sociaux. Eh ben, influenceur. Bah, là, que Sabino va vite cacher à Batouana. Bon, l'ingate, pourquoi pas un prestige? Et combien va okufa pour na mambo? Quand notre frère, to lobite ke asimaki kisito, non. Tozolo ba en général, ba mambo zo le kalelo actuellement. Et ba mort abo mingi étant africain, to yebi ke ezana ngo ba blo moya oka ba bomi, ba leye ya ngo mo to lo ba na bande ko bo sambelaka. Hein, recevez Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Priez, Nzambe akosunga. Nzambe akosunga. Parce qu'il y a normalité. Il y a vraiment normalité. Le one de quoi choquer tout. Et puis c'est tellement passé. Et ça est tellement passé. Vraiment paix à son âme. Hein? Et courage, ba condoléances, peu courage na famille na et puis na ba ami na e. Nzambe asunga biso parce que il y a passé. Il y a vraiment mawa. Que dire? Les amis, tout le monde va attendre la mission na souka. Et Michel Lelo Zaïkara, Tobeti Lissolande, on a vu sur le lac Saoutro Koufa, et il y a des circonstances à Koufeli. Et pour te pési, tu lis par rapport à constat, n'a pas besoin de Kalelo, n'a qui l'élo, n'a monde n'a biso actuel. Bande auto va revivre, to banganzambe, et au bate la biso. Nzamba pas mbole na bino. Naï la grande dame, mais en tout cas, si vous avez Manuel Bosso, abonne-toi. Partagez l'émission au Biki Samotomoko, nous allons répéter au Kanisayo. Faites large diffusion, commentez, likez. Si vous avez des suggestions, écrivez-nous. On est là, Toyo Karanabisodo. Et s'il faut te répondre, tu répondrais. Donc, c'est un peu ça. Personnel, mais vraiment, Dolax. Lui, on est pas si patient. Ouais, lui, on est choqué, vraiment, bateau. Ce qu'on va lui dire, ils ont une interpellation. Moto, surtout ming pour na bateau, ba yebiye, ou ba zinga na donc, c'est une interpellation. Ah, moto zali ka koufi. Appelite. De quoi ça la pengako? C'est quoi, tu fais quoi par rapport à ça? N'habitez sur votre à comprendre. C'est ça. Merci. Tout le monde a une balade, de bonnes choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilamba.
F Soso Lamuka Sutuka Nguluma toebisaki bino borosangana po boluka botombola Fati borokuta libanda tina kati toujours béton. Président le plus gentil, le président le plus simple, après ça maman besoin n'a plus. Roi c'est béni sa peuple. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te voter? Ah Fati béton. 5 mandats. Votons Fati, les amis, votons Fati. Votons béton. Les grands journalistes sont Anzila. Votons béton. Congolais fongola misu. Nalobi fongola misu. Zomona to zomona te. Zoyeba te. Kanisa malamu. Prophétie ya Kimbangu. Changement na 5e président. Zomona misala. Natuni banda Congo banda. Maternité gratuite. Enseignement gratuit. Yosi oyoka boye. Yosi omona mambo boye. Fongola misu. Olanda basorodio mode. Azopola bazonimade. Ah Fati umela. Fati umela. Oleki bango. Tala mboka ndenge zobonga. Kongo ekomi poto. Kongo ezobonga bandeko. Kalate Allemagne d'Afrique. Ah Fati umela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Fati na Fati. Mwelo na mwelo. Mwelo na mwelo. Mwelo na yoki. Béton à béton. Béton à béton. Yanga makas. Fati na Fati. Fati na Fati. Akoma mwelo. Mwelo na mwelo. Mwelo na mwelo. Jassa. Équateur. Grand Kasaï. Ituri. Katanga. Sankuru. Bandundu. Congo Central. Lomami. Kivu. Mongali. Makongo. Maindombe. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Mwelo na mwelo. Mwelo na mwelo. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Mwelo na mwelo. Mwelo na mwelo. Ça c'est la voix des coachs la grande. Diaspora UK.